bandeko, nzoka nde ya bia futa mwana wana ya Dubai $5,000 pona kaka alongola dibumo oyo azalaki nango po kiye atikala na Ramsey ba secret ebimi awa ya somo bandeko na ngai tokoyoka nyonso likolo nango il paraît Mabokilo asalela ye kisi ya esenga YouTuber internet eza na somo na makambo. Et voilà, mbote na balandi nyonso ya la grande découverte TV. Abonnez-vous gratuitement, likez, partagez bandeko na ngai, ba comment na bino ekosala biso bien. Affaire ya Benita, mwana mwasi kitoko, mwana mwasi oyo bandeko na ngai vraiment bakolobela na moma oyo base na ye ekeye zongi nini ekoleka entre ye na soi-disant fiancé na ye parce que tout le monde a place libala esalama te likolo nango Juju Bio aye parce que ya za pire petit ya Benita aza vraiment pire petit ya Benita ayebi tellement makambo ebele. En tout cas, il y a ba secret ya somo. Jokande Ramsey a participé, il paraît na liwa ya papa nta. Mokili makambo. Likolo nango, mama Bokilo azwa ba super ya $20,000. Kobanda na enti na $20,000. Eza likambo ya lisekite. Melelo ba futiye. Oyo kaka monnaie de singe. Voilà, to landa bandeko na ngai ndenge Juju Bio akolo basi affaire oyo akopesa explication ako tout ababordi akobimisa ba vérité to leka. Elvin Namako. Ozo bimisa pe détail ya mwana na yo moko de mwana kpeya kala benta kpeya kala bumunase et après ndenge Ramsey okoma koloba oyebi koloba ngo wapi o on a besoin de réseaux sociaux hein. On a besoin de réseaux sociaux. Réseaux sociaux en gros. On a besoin de réseaux sociaux. Hein? On a besoin de TikTok. Hein? On a besoin de réseaux sociaux. Hein? Hey! Yo le plus au mati. Franchement, na sengi la merci. Hein? Hey! Ngande na sa boya na zo senga nga merci. En temps na zo dévoiler ba secret. Yo boye te. Na sengi merci garçon oya matana na réseaux sociaux te atame meta message na été ba finga ba tonga za kuna te c'est ça ka man to pepe calé à part pepe calé le reste est abiso tout toi ndenge moko mo ba ceux qui a marié quand on matin na réseaux sociaux te souka ba le reste est abiso tout toi ndenge moko. Vous avez la famille na bino mobimba. Vous avez expliqué nini. Tu as dit que non, Benita pesa 10,000 bona misu nanga pesa 10,000. Ya na se Benita pesa yo mbongo. Jour bozaki na Benita zo fanya ce que nini nga moko boy na matoi na ngai na sana yo boy na moni bino na garantie non wana boy Benita misila mbongo. Il faut que expliquer ba que non ngande la salle la ki non manèvre pour que Benita zo mbongo après pesa Ramsey 10,000 Ramsey mbongo na futa ki auta ki nango na Chypre. Ramsey yo za ine logo na Chypre. Ça vous avez dit que vous avez dit na mbongo na Chypre. Vous avez na mbongo nini? Vous avez na 2,000 attends $2,000 nani naza naza kati ya live bun ko ambuye ngabwe ko ndoki. Ngati ona miniature siko. Na bona za 1000 personnes à Sakana. Ngala lia kuna na résidence. Vous avez yo na mbongo te tango zo l'établisation qui non na mbongo na Chypre. Yo mbongo zo aki boso Benita peso 10,500. Déjà 10,050 €. Parce que Benita a pisa kinga non junior azwa 10,050 €. Na 10,050 € on a de au sali retour au pays. Tant au sali retour au pays. Tozo tala tozo mona. Narcel muta futelo Benita peso mo futelo billet avion te. Muta pesa Benita misa 1,750. Appel sur 6 places d'encouragement parce que ça ni boye kolia Benita mbongo ya koluka ndako na yona noko na bino place bo fandaka boso ko se appeler na makambona po boza besoin que na bimisa matière o bino bo sala ki Benita mbongo na ikenda zu Benita misa mbongo so apesa
Benita c'est ma sœur. Na mona na passe na ntima na mona bato ata batoje bato balata ba nini na parquet na France ngana Benita boy. Na bi mona mwasa ndenga souffra mukono ba na kufa. Et ça quand nga passe mingi na motema tana marka Benita mema na sentiment boy. E monongo ta osata intervention na ide. Seul muto alinga Benita motema lokola nga kozala kate. Poto tiki bozule lo place. Ngamse ngala solo na ko anniversaire Benita. Pas Benita tika papa nsa. So ozaka mobali moko malamu biki no Benita na yeba atika zaka mal. Oza lokuta. Un vrai lokuta. Un vrai lokuta. Na yo, na Benita, vous contribuez à l'IWA papa nsa. Bon la vérité. Parce que ce que dans Benita papa nsa à l'hôpital, ngana tourni Benita jour wana anniversaire à Benita na Paris. Aux autres tourna biki non Benita boni bien atike kuna kaka l'hôpital. Nenga na situka. Voilà tozala Benita na chambre hôtel na tour Eiffel. Na epsi ya Benita papa nsa otike na nani parce que na yoki mutu moko a lobby que non otike na nani. Sotongo yo yoka kibongo. Il faut le oboya soko za mosala nzambe solo soko tiaka bato maboko. Il faut le boya parce que ils ont le babete. Donc na yo na Benita bino mi balende bo contribuer na diwa papa wana. Na lobby ngo lelo parce que on a lobby parce que yo ngi constat que non o bambela Benita ber parce que lelo oboye Benita boyo o bambele mabanga na yo na Benita bo ndenge moko. Pour lelo e bébé le vino Benita boyo aboto limbonga garantie andaku asali boye obi na pambela eber na makambo aliwa tango yo olobi kilo Benita mwana ne akbeya ki na sepo makambo ndako alvi un homme mobali munene pokola yo ngoko benga Elvino yo faut dans autorité Benita ngaka tele matin on sa yo Elvino na besoin la mwana ya mwasi nanga ezawa autorité nango yo pesa pas Elvino maloba nini makasi yo lobela Elvino. Parce que ceux qui ont une autorité par Elvino, Elvino ne makanga ki biloko wana, ba kenango aussi Benita kota na ndako kino. Vous avez une autorité ni etika moko. Donc, silama yeba eloko ni nozoloba. Lokola yo zaki na besoin de réseaux sociaux. Papa, ah oye, Benita peso compte wana te. Au fond, la compte na 3500 personnes. Comme ça, o luka moi c'est mususu. Petit on a mutu na okino, moi c'est ata moko akolinga yo te. C'est moi ça kolinga otam so saka bazazini to kutenga banzoto et après ici loin. Nous c'est non yo on a que on a baby sur réputation Benita. Mais non. Benita moi si ah bon on a dépasse à 100 000 ngwana salemi. Dépasse à 100 000 qui mon pépé. Mais au minde le bas c'est vraiment il a communiqué que ils ont mon anaté pour que Benita c'est moi j'ai parlé avec Benita chaque jour. Bon regretter. Les gens finissent autres maman Benita. Mais maman na lamba biloko na nzungu na na maboko ne wa pesi olia. Maman Benita fingi nzoto ne bon maman na za nzoto nini. Na tuna na no tant fingi nzoto maman Benita. Pemba tu bon internet et boye puis besoin diminuer puis je suis Ramsey muta fingi nzoto. Na mona moi c'est que non oui. De bo c'est peine ma fingi nzoto maman Benita. Bon puis que non oui je suis Ramsey. Nenge yo mona moi si na nzoto ba fingi wana po ozanango pe bo lobi que non je suis Ramsey. Ce que Ramsey était mon autre on a fini maman dans un autre il y a plastique na tout na parce que tu comptes dans la norme tu sauter la norme parce que on a le bien non au moins que John Kalamba ya kwa qui non au badi ko baby ça dissous non ah ngamo ezaka ngamo a kitoko te la famille. T'as poté la vie, tu as 30K, tu as 1100 personnes, mais tu as dans 30K, tu as poté tout comme à 50K. Balokele! Ramsey, vous avez balokele. Balokele, vous avez retiré la marchandise. Attention, Ramsey, au coup de malade de moi, na bina coup de ngwa. Na lobby kaka na bois quitter. Ah, beaucoup de tir à écharge, qui n'ont yéné fait ça. Balokele Narcel ceux qui ont l'ingaka leki na yo ya solo ungako ndimate mais yo Narcel yo yakana matanga papa ntsatsi yo Narcel yo yakana matanga papa ginsa
Yo sobeti bato masolo. Oyana matanga papa nsa. Place oh le kino atindaki keno ko présenter dangina tuna kaka. Matanga papa nsa oh yo futa hotel olala kuna na Le Havre. Oyaka ko sala nini? Nangina tuna kaka. Est-ce que le kino mutu akufa? To papa moko mutu akufa. Naxile yo yakala matanga papa nsa. Oboya ko koma na wana me ngana zalaka déjà wana. Oye bien go bete bat masolo. Donc bino tu bo contribuer na liwana. Nicolas Leki na bino a tie benita putu pusu benita zo so soin 70 ans soin et papa ntsate yango papa na kinda kokufa. Aya na matanga papa nzambe alola kako na zolo ba o nzambe awasi na kombo na Yesu. Aya penza na matanga papa ginsa. Ye nani wana oya ko sa ni ko beta maboko ke o nda opesa biso bomengo benita ko zo ko pesa bino bon mama famille lo koso boy beaucoup bambia benita imoko makambo te la famille tapoter la vie à tout comme na 50 ans ramse yo faut ya ko expliquer batou oui bien loko moko na moni benito lobby plus de 20 000 euros. Ah, il y a bien moi pour mon sentiment. Non, qu'on saute serre nanga 20 000 nan. Na iloko ni niza na beaucoup dépasser dans 20 000. Batila moi na ba moi li langa na mon corps to ndengeni parce que maman na ba ngopo ko so me 20 super. Parfois benite mo pesa nga kanda serre nanga na comprendre makamota 20 000 $, 20 000 euros and 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2000, 1, 2000. Hein? Ils ont payé, nous autres, nous 20 000. 1000 et 1000 et 1000 et 1000 et tout. N'est-ce pas connu, nous avons monnaie en avant. Il y a B. Ma bombe va à Paris. Ma bombo. Ma garçon Michou, ma garçon Père Macambo. Ma garçon à Paris, moi. On a 20 000 coups bombi dans mon coboit. Moi, je petit mon beau quand ma garçon m'a 40 ans, ma transformation. Ma ça. Et on a monnaie à Nina, on souki à qui aller, Tony Niabi. Ma tia qui m'a salé là qui s'est essayé. Le col à maman a semblé la camakasi à Benita. Ndé en ouana et le connaît salé mien. Basale lo esenge biso ba lokele ngana za mwana ba lokele na yebi surtout mwana mo lokele mama ya lokele akanga matro na mwana yeba ka sala ka mwana ekisa esenge basale la ka yo kisa esenge pa ya mama ba ramise tikana yebi songo lelo ti okomi na mvutima nyoso mwana na koloba basale lo asale lo kisa esenge ngana za lokele na yebi eloko na zolo ba ya Benita basale lo esenge lokola mama Mart azana makasi na mwana nini na ye wana yango wana basalelo qui se senge et senge moi donc bazo pesa yo bazo tielo eloko na kati ya biloko mama bokilo la mbenge pour lier sentiment tu ozo miso ki oso mele super ya mama bokilo ba super na tobokata non, je vais ça c'est la Benita qui va lokele ya esenge. Esenge zaki su moko batia ka batu, batia ka wana biloko. Mobile alima moi si na sala ka mobile pas ko sala la esenge. On a zoli ba mine za so. Parce que ça normal était 20 000 $ na moyenne pour na moyenne na eloko na. Na ta normal on za na. Non, on y a 20 000 $, ata 500, 5 000. Ba garçon ya théâtre ya boba zawana uko bimisa kwa utali ba bobo manoka bazawana solution ata bobo maneka ma 10 000 pipiti ufana na biso ya nzambe aboyaki mwana wana azana nvi parce que ngeke zala kola singa na munoka Benita tozaka na mwana biso mwana na biso merci ndeko kutu mwana ngwa kufa oui ngana sengi merci lokola mwana na kufa comme ça lié et kata na mbala moko pour ceux qui mwana na zalaka na yo za mwana nga koke kotala mo siko ramse mwana zate et loko ezate ata Benita na king wana droit mona Benita te 100 mètres na Benita o bozana lié mon côté
Moi, on a des bossos. Il faut le bien la que non. Oui, nous fout à 5 000 $. Il faut mon bomit. Yo na moi à Dubaï, il y a fout à 5 000 $. Bah fout à bino 5 000. Ben il faut que le bagnon soit tout bon mais sous-souté. Benita na ramsé, bah pesa fille wana mbongo 5 000. Faut qu'il y a le la zemi. Ti. Yo, yo moko na yeba kate. Yango na Nzambe pe amona kilo kola bino pesa ki. Il faut que le baki non. Nzambe na pinir biso elle qui pas elle vit no pour que tout soit mona te. Parce que bobo maki mona liboso. Ngana zo la vérité. Kiboko nous zonga penza place oyo. Omoni mwana oyo Benita kufa. Yena ramise bango muto abomisi mwana parce que omoni fi wana bima. Na Dubaï matin na live pa na ngaza ki na zeme ramise. Benita na ramise ba pesa fi na 5 000 $ pour que zeme longo. Ba longo alongo la zeme. Fi na ba ke na Dubaï alongo la zeme. Alongo la zeme ba futa 5 000 $. Alongo la zeme ramise oza parmi ba to abo makabatu. Donc, il y a un Nzambe pe aboya qui kopesa bino mwana, abibino bobomi mwana muninga bokozwa pe abinote. Et l'équipe pas Elvino, et l'équipe pas bo ya mwana conséquence ya makambo bozui. Et je vous dis la vérité la famille, qui bokol ba page polémique bo tia on ngam dans lobby. Mutu soya autour na na kin. Ce que les autres déclaré que moi na liboso bon mwana oboma qui na Dubaï za mwana na. Ozo de tabi moi na nangaka kamoka moi Dubaï no ko tia zile zakane ozo teki moi na Dubaï kona na 5 000 $. Petit na ville mo na ina minute petit wana na zemi mususu ya mutu mususu yo sambo pona nini petit na minute obola na 5 000 comment ça en commerce. La commerce dans ça lango azupe jom sous ana zeme abota kala mingi te. Parce que botela ka malheur o personne zo luka. Parfois bozomo ki non. Oui, to ça analyse motab ki non. Les lobo nga junior. Conséquence ya kambo oyo ki non na sala ki fait pas Nzambe. Na ozonga sous deux fois te. Na sala yango oui. Et comme na maman ko na ko ça ki deux fois mo boy quelque part na zumbongo na pese mutu. Kombo na ngapa ça na ki non des abou na bomino mutu na ni se so na mabe. Mutu asko mbongo na sala ngako comme millionnaire. Des mwana wana petit on a Dubaï akoma bongo. Dans la degré, il y a bien des bazons millions dans mon peuple. Azaki na zemi. Bo wanga na ngote, ba misa benta misa 5 000 $. Bobo yango pwana. Nyoso wana ezaba conséquence. Ngana kota mingi teba makambo susu bato zo loba wana, ngai na makambo ezo suanga 20 000 $. Otali ramisa za 3 couleurs na nzoto. Nzoto ezaba pli. Pour azata encore ba garçoté, oye nzoto fandi pour moi symbolique pour moi pas peke fandi pour le corps mettre junior à pas walès. Non, mangoma ça ka somoko azan nzoto koti mipiko et koti. Ozota ki no garçon azan nzoto pli. Na makamu pe kuna boya tatami ya nini ya dondo ayebi pe ko beta dondo te. Kilo, mutoza mune okoma kilo. Na comme matin moi si boy beaucoup maman cité et bon on a besoin ba pesa koka bon ba pesa kombon o boni ko bonga mo supposé ni ko spate Benita makasi boy baba ndo kito nino tapoter la vérité comme na 100 o tambola momoni lo ngeno zana ngwana ya banini yana o tambola makona kisasa ozawana ninda ko bato ozilo na pijoabo Benita bimisi mbongo yaka na ko expliquer nga mbongo ali boso yo Benita teke mutu kana mutu mo botera ki 3 000 $. Là je qui 4 500 si je me trompe pas. Benita bimisi 1500 pesos est-ce que makambo bandi ngwana yemo katika na 1500 msu bongo lo anda yo déclarer fait Benita zwanda Benita ki azwinda ka futi garantie na kombo na ye moko donc il ramse posa ki zengi de ba vimo ki zengi ya ngona lo ba kana internet o bosi boya mutu po alinga yo fo lo internet todo Nzambe
parce que mutu so ozali na kati ya vie ya nzambe eloko oyo ozomona ezonga te babiloko oyo esani te ya beso ozali na esprit moko ya kino ozwi mbongo no confiance te pa nzambe nani bapasi basenga pe mbongo mingi te 10 c'est juste que notre sous 10%. Ozaki 345 000 ben ozaki 345 000 dollars 345 000 euros 345 000 euros nzambe azwa 100 000 euros wana osombaki kaka lupango moko awa na biloko mpo osaleli beni tasombi lupango abimi ne yaki et en plus ramisi ozalaki abiki no beni te fe totia biloko na kombo na biso mibale nde suya ramisi ezalaki yango wana toluka nzambe Narcel oyo kofinga lelo me beni kuna zovana kuna na eza anière na anière eza soki na anière a bona Berville place ozo kana kina kotika Benita Mbisi eza na Berville na anière côté nini ana et pas noko na bino pongana solo na bino nyoso aboyebia nazo ngane ko tuta bino makasi te poso mina tuta bino en tout cas convocation bo convoquer Benita wana bo convoquer ngana Kinshasa boyo ngana matière na bino nyoso pas na téléphone na ramso eza décharger matière ndeza na katela tout eza na kati mais mabe kaka na internet bunga ko baki la Benita ngoma banga peu importe situation na Benita zana no sert na biso na kati internet bango nde bayila kibiso Ramsey lokola LBP bayaki pour la Mervin on va les soutenir entre protéger na boya biso bo tout bango atasi kamba la moko bobino so epe bobeti mbata ngala ningi na ngai lokona et loko wana penza na ngata 20 $20 na mobile penza nzambe po no bongo senga ta motema vate na stika taki des fois depuis dès le début po ba na pena Benita tenga kadinga na inga na zape mobile kitoko be makambu tout normal bo et loko moko be garçon moko en super famille il faudra que comme tanzania na début de na zaki mobile de na komi bébé ta parce que ta 20 000 € oyo et nous soanga moko o mona tala bilo mo soanga parce que tu vois c'est moi ça peut même pas mi bonga bebo bimba boza penango boza penango boza penango esenge lilanga watela mama Ramsey ozala kopesa beni ozoti pesa Ramsey lilanga est-ce que kopesa pe la fiona lilanga